Africain nyonso shalom shalom peuple de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia boyo kanga peuple africain nyonso partout dans le monde na biba misuba lobaka français nga na oloba lingala soki moya ko traduire ko zala batu ba traduire vidéo na sali par rapport ya peuple africain na pesi bino mbote peuple de Sion eza nga bino sœur Rebecca bisika bozwami nalingaki na pesa bino une passage mukie botanga mais avant na pesa passage wana ya kotanga na so wana bino pourquoi inspiration oyo yelingai nazaki na kati ya train tellement nazaki ya kovanda na kotika na TikTok par rapport à makambo ya mwasi ya papa na biso Marcelo ndenge akufi ngabi anatala soki tokomi wapi bino moboyebi ba video ezosama na ndenge ngabi natala soki tokomi susu wapi nakolanda na koti nazotala ba video penza nyonso pe ya mabete me nazotala boyebi ya mabete lekisaka kwa me nazotala ba video ba via batunde bazoloba na bazofinga na bazo courage na bazoloba vérité na bazoloba mensonge tozotala parce que za na tango matanga mutu nyonso azotala oyo peuple azoloba nde molimo mosantu na lisungi na ya salinga grâce ngolu ameminga na histoire ya Balam na Balaki ezalaka na nombre na lingala ezali kotanga yo kotanga a partir ya 23 tangi 23 nyonso tangi obandi na 22 mobimba oke na 23 mobimba oke na ngana ye na 25 peuple africain boyo kanga peuple de Dieu biso to bande ko bondela nzambe ya bosantu mo santo ya Israel Yesu Kristo to yebaki te ke nzambe aza mwindu biso to bande ko bondela nzambe to ndimela po aza mokili na biso to kuti batu bazotea liloba na nzambe sango malamu ezopanza na mokili mobimba nde to yambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na biso na ko bondela nzambe na kokota ba profondeur nde biso moko to yaka koyeba nzambe tongo ayaki na mokili azalaki na poso nini meton biso toyebaki vérité wana peuple de Sion toyebaki yango te na nzela internet ndenge ebimi lelo biso tokumisa nzambe toyebi poso na ye te toyebi te me toyebi ke nzambe na biso aza molimo donc tobondela nzambe aza molimo ba o bakodore badore en esprit et en vérité parce que nzambe aza molimo na spiritualité na bonzambe na ye aza na poso to biso to ko préciser que car aza poso boy na lola aza na poso boy non nzambe aza molimo biso to lito kumisa ye peuple de Dieu to kumisa en esprit et en vérité to tambola toujours na solo nde to kumisa nzambe na biso parce que tant tozolo banzambe aza mwindu to tali boy na lola to mona couleur na été boy parce que nzambe azoyebisa Moïse mututa ko komona nga à vivre mais notre Seigneur le leza grâce ngolu koyeba ke nzambe tonga ayaki na mokili azalaki na poso ya noir sikoyo batu balobi azalaki na poso ya noir ba noir baza ebele to wana ba noir ebele to wana ba pays ebele na kokotanga te boyebi ba mboka na ba mboka baza ba noir mais par rapport à ba révélation o biso to zoi peuple de Dieu o ngape na joie so batu musu ba joie ngape sœur Rebecca na joie on a la botala ba vidéo na ngana OVD TV nga nazwa révélation moko pona ba congolais parce que naza congolais na kobonde wana na toyebi te nzambe aza mwindu ayaki na mokilo aza mwindu te na ndenge na olobela na ndenge ke kolo isika aza na lola aza mwindu bongo te na koyeba ndenge révélation ke tongo molimo po nzambe aza molimo akoko ya na molimo takufela batu nda alataki nzoto nda alataki nde yango baolobaki alataki loposo ya mwindu me bango na interprétation na bango tanke baza batu bele bayibi nzambe te balobaki nzambe aza mwindu nzambe aza poso ya alataki tonga yeki na mokili alataki poso ya noir nzambe aza pona biso nyonso Bible elobi quiconque invoquera mon nom il sera sauvé même ba blanc même roux tout rouge n'importe quelle couleur ba ko invoquer nzambe ko kitape ko yanola ba on peut ko sauver ba poison nzambe na bango Bible zolo bana biso na mukanda ya Romain ba yuda na bato bikolo mususu ba kesenite bango nyonso bazali na kolose moko ye apesa ka bomengo na ba nyonso ba bondela kaye
Bible zo ba susu so kiti na 13 et komama boye mutu nyonso oyo abondelaka Nzambe akobika. Ça veut dire na quiconque invoquera mon nom il sera sauvé. Nzambe apesaka bomengone na bao babondelaka ye. Donc eza na n'importe quel oposo oyo ebondelaka le vrai Dieu, le créateur de toutes choses mokonza ya l'univers. Nzambe akopesa bango bomo ya seko. Yango wana tokokozwa Nzambe te ndenge bato musu baomema ngo ke Nzambe na biso aza mwindo aza africain, est-ce que bamindele bakosambela bao bayebi Nzambe. Nzambe se révéla na bango, Nzambe se révéla na peuple na ye, Nzambe yebi libota na ye partout dans le monde. Nzambe yebi peuple na ye partout na n'importe quel poso. Nzambe yebi ekolo na ye. Alors Nzambe se révéla na biso tonga bande ko se révéla na biso pe to yebaki te ke toza mwindo ngata onazaki kokola nazobunda bitumba to Nzambe yeko bima na vie na ngai ko paraître na bomo na ngai to na yeko kufa na yeko lamuka na zo wana eza na ba témoignage na zo ngolu ko mona Nzambe abomo mais na banda ko na fixer misu na ngabo na yeba couleur na yeke azaka mwindu to pembe makanisi wana na molimo ezala biso te. So Nzambe esprit na Nzambe amemi yo to kutana na koloba na to ko solo na yo makanisi wana ko zala te ona tala Nzambe azaka couleur nini. Non yenda memi yo yenda ko chama loba oyo ko bima ona munoko ko solo na ye yenda ko monisa na lo lenge o ya lingi yo monela. Alors yango moni pe kala na biso to ozo ba révélation to lo ba molimo na Nzambe lobelinga to lo ba kolo lobelinga mais to bimisa te ke couleur ya poso ya Nzambe. Nzambe soka révélé to ko yeba makamuna na ite za mabomba minaye. Bible lobi fait grâce à qui le veut. Nena ko lala mukomusunda lali na loti ba congolais bo sepela po komitango na bino ya délivrance bino pe bo sepela. Siko mususu Nzambe yeko lobelanga lisu na révélation mususu alobi omoni na kokangola bino ndenge na bimisaka ba Israélite na Égypte. Omoni Bible ya Exode ngala oyoka kaka. Alobi omoni Bible ya Exode wana ndenge na sala kande na kosala na kobimisa bino nyonso partout bozali bokobima. Mais événement moko ekosala manzele kokangama. Expliquanga makambo ebele papa révélation wana de na tchango na vidéo moyena répéter ngo awa ezate. A expliquer ndenga obimisa biso événement moko koya makambo mofo ya na mokili o Nzamba kosala to okumisa Nzambe kande tondo to kumisa kaite na makambo ya sala to okumise shuna o azosala parce que déjà même to kumisa ke na ba vie na biso na o asali la kabiso mikolo nyonso matin midi soir ndenga pesa biso souffle de vie. Nzamba lobi na ngamoni bino ba congolais bino nde boza peuple na ngai bino nde boza ba tolobana ba juif bino nde boza peuple Israël. Tona yo ki bongo na révélation ezaki senge sengo sko yazo lobana nga oko salela ngai nga sko na mukolo na lamuki na révélation sko après leki na ba jour na bandisko kotanga Bible sko molimo na Nzamba aibisinga natanga Bible ebandeli donc na Genèse jusqu'à Apocalypse na banda kotanga so naza makasi na otanga 20 versets so naza na lembi 10 versets 15 versets ka bongo nde na koma kotanga tinde na silisa. Après na bandi o répéter nga moko ndam mais ko banda na sure bande tisuka yende mutabisanga na tanga ebandeli tisuka nesko na bandi ko loba ba nos ancêtres nde balobaka l'esprit de nos ancêtres parce que biso peto bande ko yoka kaka siko neto yoka rabo rotuna nani rotuna molimo na Nzambe po yende mutana solution yende mutayibi vérité mukomusuna la li peuple de Dieu nazomona ba tuba uta likolo bazokita mais batu wana nazomona pe ba peau noir pe na katia batu wana zomona bazokita na surtout ibona ponginga pe o batu azo uta likolo bazokita mena batu on le poso pe ya mwindu bazokita nga pe kana koyeba te mukomusu Saint-Esprit meminga isusu na cantique de cantique na nde sika na ke kotanga Nzamba zoloba basi ya Jérusalem na za mwindu so botangi cantique bo monango na ketanga isusu na 5 tanga cantique de cantique biso to benga ngo banzembo leki kitoko na lingala nde sika na ke ko mona makambo wana. Mais ngana memeli bino lelo non eza sengo pe koyeba ki Nzamba yaki na poso ya noir batu musu balobi eza na ngo na tina te eza na sens te na biso peuple de Dieu vraiment peuple de Sion ba oto bondela ke na vérité vraiment ça la biso bien
et sali biso bien vraiment na yebisa bino esali biso bien nga nakumisi nzambe na bi vraiment napesi yo merci parce que osalanga ngolu nayeba yo nayeba poso na yo te nakumisaka olobi ere na mutu oyo andimisaki amona donc nayebaki te oyo yaki na mokili ozalaki na baposo anani me lelo kwa meme toyebi ke toza na ntina na miso no ndenge ozobanda ezali 43 toa na kilo na miso na yo vraiment tobanda meme biso moko mimona lokola poso na biso pamba bato mosusu baochange poso me nzoka eza na valeur na miso ya nkolo nkolo andimaki alata yango mpo te aya kosauve humanité tout entière. Donc nakumisa nzambe nasepelaki vraiment na vérité onko bima pe isusu boye peuple amona ngo ponga na ndolo ce n'est toto bando loba nzamba za mwindu nzamba za ayaki na poso ya mokilo azaki mwindu ndongo la kisi biso boye ndengo yebisi biso boye ko ba chrétien balingaka te vérité so bandika boye bandiko désabonner bandiko kima lokwa pe mokonzi ya mboka mosusu abimiseli bino vérité tokumisa eka nzambe bao ba considérer yango lokumu ezonge pane parce que kana choix ya koyaka na poso moko akoya na deux couleurs te onga na memele bino mama Rebecca loko nini yo memeli biso elo na memeli bino tona ndauta la TikTok na eko koya ba meminga na histoire ya Balaam na Balaki boyebi histoire wana bien Balaki alingaki peuple de Dieu azala maudit bato ebele balingi peuple africain enyo kwama partout dans le monde parce que africain nyo soza peuple ya nzambe to linga kango na kolo batelo kwa naza congolais ka bandeko nanga peuple africain nyonso bisika bozali boyeba obozo sala même na télévision vraiment bo rendre compte ya makambo bozo sala vraiment bozonga na raison eza na bato mosusu bazo partager parole de Dieu na bosolo gloire au Seigneur tokoya isusu te mpona kopesa bango toli pe conseil nga pe ndeko na bino nazalaki moko na bino na kati na kobunga nzambe asalanga grâce ya alakisanga nzela ndenge moko pe ezosala biso susu pasi na bandeko na biso batikali nsima nayebi ke nzamba molimo mosanta aza na kati ya kotravaye akosimbaka mitema na bino bokozonga na raison parce que nga nazwa révélation moko eza na mutu moko fi moko bo afingaka mpe bato na TV mais nzamba aloba na nga akobongola motema bongo yo Rebeka obongola motema ndenge nini donc ezalaki révélation na lali nzamba azoba na nga omoni intel aobongola motema ebongo yo Rebeka obongola motema ndenge nini tala révélation la zwika ya bongo donc bazo expliquer nga likambu donc nga mona na lobe lote mais balinga pe na ebite soki duti linga kezala ngai yo na yebi pete bala moko pe batake ngamba mo babi bongo yo bongola motema ndenge nini aobongola motema donc eza bato mosusu baobongola mitema toza patient parce que so nzambe azalaki pressé biso tonga tozala invité tonga kokufa bato ya masumu tonga omona nzambe te alors nzambe asala biso grâce osala bino mpe ngolu nde sikoyo naitangi bameminga na histoire ya Balaam na Balaki nazongi na ndako na bandi komedite ka moke naozwaka bapassage moke pourtant ezanga mpenza te natali namoni na bia peuple ya nzambe donc balukaka toujours komema bino ka bosalaka mabe balukaka toujours ndeni bakoséduire bino na mabe balukaka toujours ndeni bakomema bino na erreur po te bopéché contre votre Dieu nzambe aza nzambe na bino nzambe alingaka bino toyebi ke nzambe aza nzambe mutu nyonso yekolo nyonso parce que nga mona uti koloba quiconque invoquera mon nom il sera sauvé nzambe aza nzambe tout le monde mais boza peuple na ebotanga libota o nzambe apona libota ya Jacob aponaki Abraham po apambola libota na ye nzambe apona biso toyeba ndeni ya kosala makambo congolais tokosala makambo lokola bato nyonso te po toa peuple ya nzambe tokobina bilamba libanda te na batelevizio tokolakisa dignité na biso te na televizio tokokodore banzambe mosusu te banzambe ya kindumba banzambe o biso tokoki kotanga na apokalisi mwasi monene abanda kobebisa mokili na kindumba na ye makambo ezoyela biso na mokili ezala ba réseaux sociaux ezopesa biso ba facilité ya koteya ya kopartager parole de Dieu et même ma peuple de Dieu na libunga te parce que ton tozota na TV to mona mutu na mutu obimisa penser na ye makanisi na ye o ya kanisaka o ya zalaka mais ba ope ba banda ko linga nzambe makasi bazwa occasion ko pesa baninga ba conseil dans les bons bon chemin kwa ba linga nzambe basalela nzambe bapona nzela ya nzambe nde bapotre po balakisi biso babibu tuboboya munguna bondima nzambe tozwi yango comme occasion malamu
ba conseil bapesaka biso mais komona bandeko na biso makambo so ezoleka na télévision peuple noir azobanga lisusu te bokomi kokota baventure meme na nkombo ya nzambe bokomi kosakana meme na nkombo ya nzambe na bino bozomibendela malédiction sake boyeba bino bolingaka verité te bandeko na biso eza motema pasi komona makambo oyo mosusu ezoleka na tv omona moto afukami abandi atomboli miso likolo nzambe 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 tala nani oboye nzambe pe na lola bandi korépondre nayebi te quel dieu oyo bato bazosakana na ye toye koyebaki bato mosusu bazotia mpe nkombo ya yesu na makambo na bango ya buzoba ya bétise peuple de dieu pardon bobanga nzambe nzambe afrapaka nzambe apesaka etumbu ata lelo omoni te okoya omona yango kaka totika kolukela bana na biso bapasi biso moko toniokwami mingi baniokoli biso akoza jalousie ya bolamu nzambe asala biso apambola bamabele na biso donc tosouffrir na baguerre bandeko na biso bazoniokwama na baeste kuna bazoniokwama koza ya richesse na biso nzambe apesa biso to tomilukelaka lisu baproblème te bapasi te tomibendela bapasi te oyo nga ndeko na bino na lingai na partage na bino par rapport nde natali makambo ezoleka na TikTok bobosana te nzambe aloba na biso na ntango asuka mabe ekokoma malamu malamu ekokoma mabe tozolela toujours mawa na nzambe nzambe asala biso grâce ngolu akoka kosala mpe libota na ye ngolu donc tokoki kotika nkombo ya yesu na baventure tokoki kosala babaje na makambo mosusu me na makambo ya nzambe te bato mosusu kokosela bato makambo oyo bato bayebi te donc eza pasi mpe mawa komona libota ya nzambe biso bato yebi vérité kokende na nzela oyo bango bazokende donc eza pasi mingi donc yango moni nalingaki na partage na bino message oyo nazwaki na nzela train histoire ya Balaam na Balaki donc batiktok oyo nyonso tozoyeba basource na yango te bachaîne nyonso ezoyela biso na tv tozoyeba basource na yango te me tala nzela ezomema bato yango te bopesa bango basi mingi botinda bango mibali bokomona nde bakokoma peuple akomi osala kindumba peuple akomi kofukamela banzambe baali banzambe mosusu kopesa bango meme bambonza donc moins de distraction moke peuple ekwei moins de distraction moke bato balandi meme makelela moke bato nyonso bakoti kuna donc lokola bato bazotambola lisusu na mopepe na lisungi ya molimo mosantu te nde emoni na pusani liboso na bino nayebisa bino tokoki kotelema totala nano oyo tozali mpe totala na oyo tozosala soki vraiment ezoplaire le créateur de toutes choses notre seigneur oyo andimaki apesa bomoi na ye mpo te biso tobika tomeka na kotala vraiment tobongisa bacomportement na biso lolenge na biso ya kosala bavideo même mpo na bato baeme tu n'es pas besoin que osala n'importe quoi non mpo na babétise nde bato balingaka me yango wana te kopousse yo okende na voi wana parce que même biso nde tosala bavideo nzambe apambola bato bayema komona tozwi 20 j'aime 16 j'aime 14 j'aime mpo na biso gloire au Seigneur parce que même na ta favorable ou non biso tokumisa Seigneur tosala mpo na lokumu na ye parce que toza reconnaissant bisika bimisi biso bisika azwaki biso ndenge asali biso bolamu ata ezosimba te tokumisaka nzambe elobi te soki bato balingaka mingi bétise na makambo ya lokuta na makambo ya sali te nde bato batondaka wana nde yango wana mpe eza voi malamu oyo yo kokokende non yo kosala kaka oyo eza malamu Bible ezoloba na mokanda na Apocalypse 22 o azosala malamu akoba na kosala malamu o azosala mabe akoba na kosala mabe ton notre Seigneur akoya akosala lifuti akofuta biso lifuti na itango ye akozonga kasi yo lomo kolobi susu mama bekake o azosala malamu asala o azosala mabe asala mabe lifuti za pa kolobongo po ani nozo koyebisa bango batika kosala mabe non biso tozana lokola tobiki na nzela bavortement tobiki na banzela bamaladi tobika na nzela ya lokuta tobika na banzela moyibi tobika na banzela bavoi nyonso ya mabe Dieu nous a fait grâce tokolinga te komona ndeko na ngai aosala mabe onga na nde kosala parce que nga na yebeli yango vérité mpo natika ye parce que bayela ye lifuti ya mabe
non non na olinga ngo te na relaxe nzela malam tozwa voix malam po biso nyonso tozala sauvé mais soki ya persévérer nde na nzela na ya alingi yango kaka nde l'essentiel makila na ezali kola mutu na me biso tozopanza sango ya misala ya nzambe ya malamu po te baninga mosusu bayamba yango bayebana kobika tika nzamba bo santu le créateur de toutes choses mokonza l'univers bisika boza peuple de Dieu bozala malamu mama Rebeka atiki bino na kombo na Yesu Masiya na lobi baye